breaking news, ça va déjà en direct à Bundesrepublik, à Angleterre, Allemagne plutôt, Colombo, Paris, Bruxelles, Arène, biso tozokokita malem ozomona déjà na kati ya Bundes mboka oyo etikala na bahistoire makasi awa. Alors basango Congo ezali bateau américain accosté na banana ezokolalisa Kabila na barwandais communauté na Congo. Américain bazwa bateau moko les guerres baacostango ça fait lelo 1 mois na bord ya fleuve ya banana côté kuna banana ya mer plutôt. Alors Kabila bazotia pression a annoncé que azala prochain président Congo a rattaqué les coches parce que dans le discours le 30 juin il fallait alubango alubiti. À part wana na Kindu dernière aventure esalamaki oyo bato bazoloba te parce que Kabila jeep na ye oyo il fallait atambola nango ye alali na ntongo motu moko abimi lokola ye apesi ordre jeep ekei. C'est-à-dire mokolo oyo ya le 30 juin Kabila azalaki na panique ya mabe mpo jeep na ye bayibaki yango me bayibi yango na ndenge na sozi na ye. C'est-à-dire moto aza na elongi lokola Kabila apesi ordre na basoda batambola na jeep wana bake nango le ye alamuki boye bato babi borme chef yo oyo tobima wa te donc esalaki paga ya mabe donc Kabila moye te. eloko mosusu tozoloba le modi du discours ya Kabila le 30 juin. Le discours na ye le 30 juin Kabange azokotia toujours tembe na biso bacongolais po ahumilia biso. Discours wana eza nango oyo mosusu te alakisi kaka j'y suis et j'y reste. Akanisi rien mpona kolongwa na tete ya Congo, alobi même pas au revoir mpona ye azopesa baprogramme mpo ya kotikala kaka président. Donc azodéfier bacongolais mpe baaméricain na monde entier ndenge tozobundela ye mpe ndenge makambo nyonso ezosalama. Donc ozomona toza kati ya Thalys touti Paris toza deja na kati ya Bundes ozomona ndenge makambo ezosalama. Alors donc Kabila ndenge azolinga kolongwa te azodéfier baaméricain mpe communauté internationale azodéfier mpe biso bacongolais bana mboka ezalisi biso moko toza na devoir tolongola ye mpe tobenga na ye parce que ezali mboka na biso tobenga na ye. Alors ndenge nalobaki toza vraiment na kati ya Thalys, toza na kati ya mobembo tozokende tozotambola malamu. Toza toujours na kati ya Bundes basanga Congo apariko kokamwa na place basala conclave anti-Kabila basala conclave ndenge nini tokobenga na Kabila bango bazosala conclave anti-Tshisekedi ya Bruxelles kokamwa lisusu basanga Congo. Jean-Pierre Onema azali cousin Mende apesa ye mbongo ebele mpona kodistraire bato na écho de l'Europe oyo auti kolekisa Félix Kabange ministre de santé oyo ali kosala vaccin contre palu ali maladie oyo ya bangongi. Alors tandis que ville ya Kinshasa eza asseni te, l'assainissement de la ville, le pays est mal propre, des moustiques partout. Comment voulez-vous avoir des vaccins pour chasser les moustiques? Et pourtant il faut commencer par l'assainissement de la ville, nettoyer les caniveaux, les poubelles, les toilettes, et la ville devra devenir propre. Alors bato oyo bazoyo basoni te bazwa na poto badiscours na bango toujours na kombo ya président de la République na place batia assainissement de la ville basala bapoubelle neti na poto awa baboma bapoubelle publique wana ezalaka na babalabala bamai oyo soki mvula ebeti etikalaka bango balobi balingi basala vaccin contre palu mais balingi koassainir ville te konettoyer bakaniveau balingi yango te. Alors basali slogan na bango moko na Kinshasa génération sans sida. Or eza nango slogan balobi génération ekozala sans sida na Congo me babosani ete
na Kindu na Este na Beni kuna Kabila azoboma bato ndenge alingi ezali plus que sida. Kutu na Beni na Este kuna bazoboma plus que sida. Breaking news basango ya Congo ya Proverbe 30 na kati ya Bundes mboka oyo tosala histoire toutaki Paris Nathalie sepe tozokota yango tokoti yango. Alors tolobaki ete bateau américaine eza accosté na libanda ya banana ezolalisa bakabila na barwandais pongi te mpe basaleli grand pression na ndenge eke ifo atambola akende mpe jeep na ye ya kabila le 30 juin na Kindu bayibaki yango na motu moko azalaki elongi loko ya kabila. Alors nani ayibaki jeep ya kabila le 30 juin elongi wana balataki ya lokola kabila mpo ayiba jeep. Pourquoi bazo torturer Kabila bemwana? Pourquoi ba américain bazo sila na mbala moko te bikolo koya ekozala mort subite ou grande fête to éviter. Alors botkala toujours branché na breaking news bozo basa mu Congo. Toza na kati ya Bundesrepublik. Breaking news, des nouvelles en bref depuis Bundesrepublik avec Proverbe 30 en Bundes. Kabila azola la unité bato ya baaméricain telemeli na banana bakongolais bakolabo bazotindika ye alongwa te ye moko ana posa pakata mbangu combattant opposant congolais tolamoka tobenga na Kabila eza d'ivoire na biso abomi plus de 20 millions de congolais il faut totelemela tozali bongo en direct breaking news na Bundesrepublik. Unser nächster Halt in wenigen Minuten der Kölner Hauptbahnhof. Wenn Sie dort aussteigen, vielen Dank für Ihre Reise hier an Bord des Thalers. Auf Wiedersehen. Mesdames, Messieurs, donc quelques instants avant Gare de Cologne. Si vous descendez, merci de votre voyage à bord du Thalers. Au revoir. Dames en heren, met een enkel ogenblik bereiken we station van Keulen. Als je het vergelijkt, dank dat we de Thalers hebben bereikt tot ziens. Let us on to German, our next up for moments. Columbus Central Station. Ready for train, thank you for purchasing Thalers. Have a nice day. Goodbye. Breaking news en direct à Cologne, à Cologne. Cologne, Bundesrepublik. Nous avons la cathédrale à monnaie la Cologne, Cologne. Basango ya Congo, na bandako na bino. Ngala muibe ezali suka te. Nzambe soki abengi yo te omibengisi na makasi na mosala na ye akopesa conseil soki apesi conseil oyoki te akotinda basali na ye soki oyoki te akoexpose yo. Alors faux apôtre Jésus de Mbandaka bandimi na ye oyo escroka babijou na bambongo bakitiseli ye mbila le ndeko Jésus de Mbandaka aza na ye moyibi aza na grand problème courant kutu ya ndako na ye afutaka te ayibaka koyiba. Alors mbila akiteli ye kuna eza koyinda. Ndeko na ngai soki nzambe azoexpose yo kotia motu makasi te mpo nzambe batiaka motu makasi na ye te. Breaking news avec Proverbe 30 na Cologne.
C'est à Wiedersehen. Wunderbar. Nous avons la Cologne, Bundesrepublik. Bokana na Kolai. Bundesrepublik. Break news, tala bamboka baninga nde batonga. Oh modernité, oh 5 chantier. Tala baninga nde batonga. Okoti mboka yo molobi te eloko makasi ezali awa. Tala mboka baninga nde batonga. Break news de tobengana Kabila parce que azali moto oyo ifo akende bato aba américain evandeli azoyeba te asalani tozali bongo na kati ya Cologne na Bundesrepublik. Breaking news. Kosalela nzambe na esengo na verité eza kitoko ozotia bato pression te bato bamboka nyonso bani koyamba yo tokomi awa tozela na Frankfurt, Duisburg, Stuttgart après tozongi moto nyonso to bani kobenganga abenganga na numéro na ngai ya 00 74 240 23 933 eza international elekaka to obengi nga na numéro oyo natie ya se awa esika nazali ya mama Tabita ya bana mama Tabita place naza na Duisburg. Alors tokozala na nuit de prière mercredi ti jeudi parce que naozonga jeudi bato nyonso to baza pembeni ya Duisburg. En tout cas mercredi toza na nuit de prière bozala wana epai ya mama Tabita po te tozala ensemble na butu mpo na prière. Mais nakozalaka na baoyo babengaki oyo bamikomisaki mpo eza sale eza moke eza place ebele te to wana mposa bato ebele te toza bongo on dirait ka Cologne na Bundesrepublik. Cologne Cologne tozobongwa kara Cologne biso wana toponi fo ita basangwa Congo combattant telema tosila na Kabila parce que eza devoir na biso adefie biso alingi kolongwa te malgré baaméricain batie bato na banana azobanga azolala pongi te mais azokima te alors eza devoir na biso tosilana na Rwanda oyo po abomini na Congo. Breaking news. Cloudburst first over here last time. Where were you, Eric? He was in the Christmas shop this time. We were picking out souvenirs. He was picking out the Christmas witch for Bethany. And the Halloween witch for Bethany and the pyramid for Christmas and arranging shipping. Cologne. Bundesrepublik. If you're interested in sweet, I get M&M's with money. M&M's. If you want them, we'll get them out. Je ne sais pas comment c'est fait en gros ça reste là. On peut donc le faire à la carte sur la ligne. Je voudrais la suivre avec un peu de la destination de I have lots of things out on the It's weird for nacho cheese and a red one. It tripped me out a little bit. Yep. Not too cheesy. I just said turkey chicken today, so wanted to go back for Goldfish might be polarized. you said pulverized. Breaking news.
So we bought the tourist boats that they told us. There's 6 of them there. Tobenga na Kabila ezalaki proverbe depuis Bundes.